Lui, c'est un serviteur des serviteurs. Serviteur des serviteurs. Vous comprenez? Voilà. Au batou narabato avant, frère, comme ça, avant tu y es modalité, tu es un mauvais serviteur. Toi qui me suis, toi. Mais je vous dis. Bon featuring. C'est un mauvais serviteur. Enseigne-moi tes lois, conduis-moi dans tes voies. Pona salela yo malamu. Pepona loba bienatina na yo. Faut peut-être tant comme on a pas tiré comportement là. Il y a comportement mabé. Il y a ça va passer. Écoute. Il y a ça va passer ndé muto amuké. Ah oui. Amuké pas na. Makasi. Tina ngala kunati. Bako yebisanga el basala ki Congo ini. Ba bisanga vieux ta mutalo baki ba benga yo te ponyo za na mbongo za na bakarbo na boye ezaki ngandi. Wana nani? Tunakotanga kombo na ete. Turo pe susu ya ba yemba nzembo awa kaka ye mutongo ngana bisa bino kamsa za na bambongo na bobengela nini. Sikoyo nanga na yemba kite ponga na mbongo deja ngo baboya ko benganga. Na mwana bana mayo ba yemba ki ba meli bango bambongo. Très heureux d'être devant vous, chers amis internautes. Bienvenue dans votre émission Pyramide culturelle sur DKM Flash Télévision avec votre humble présentateur Christian Tongo, lieutenant de la presse, qui est devant vous pour présenter cette émission. Je dis un grand merci à tous les abonnés de la DKM Flash Télévision qui continuent toujours de nous faire confiance. Et Ndengabosa qu'on s'abonne vraiment du jour au jour, ça nous fait vraiment énormément plaisir. Et nous vous disons vraiment un grand merci pour votre fidélité. Oyobozo, continuez toujours. Yakopé sa biso nakata DKM Flash Télévision. J'ai dit un grand merci aussi au chef de l'entreprise qui nous suit depuis les États-Unis et son épouse. Et je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant dire un grand merci à la grande équipe technique qui m'accompagne aujourd'hui. La réalisation est assurée par Dieu merci Mayemba DM qui est derrière la caméra pour assurer la bonne forme de cette émission. Et j'ai dédié aussi cette émission à celui qu'on appelle Papa José Yungu depuis la Nouvelle-Zélande et son épouse Mama Rose la patrona. Et bango pe baza bato ba soutenir biso vraiment de loin de près. Na PC bango vraiment big salutations. Cette émission est dédiée pour vous. Je reçois aujourd'hui dans cette émission frère Kams Kamanda, l'homme à la seconde chance, l'homme il faut nazwa, naïe vraiment toko beta vraiment. Ma solo naïe aujourd'hui dans cette émission Pyramide culturelle parce que Belé peut-être bakoye baïté et lelo à travers cette émission beaucoup découvrir qui est frère Kams Kamanda. Dieu merci Mayemba si tu es même moral, même esprit avec moi. Déjà, il est déjà à côté de moi. Bonjour, frère Kams Kamanda. Bonjour, papa Christian Tongo. Bonjour à tout le monde qui nous suit de partout. Ceux qui sont à Kinshasa, les internautes de partout. Que Dieu vous bénisse à ce moment que vous nous suivez là où vous êtes. Bonne santé, surtout. Non, ça va, santé, ça va. Bah, c'est un endroit comme mon tu. Ah bon, c'est bien. Ouais, on a ça la fièvre, il y a malaria, mais là, je suis guéri. Nzambe Azanabiso, on est là, Inch'Allah. Merci frère Kams, plaisir d'être avec vous pour présenter, pour passer cette émission. Mais c'est pour la première fois, internaute Bakolandayo. Ah ouais, mais en Baliboso, on a vraiment tous à la émission, juste se présenter qui est vraiment. Frère Kams Kamanda. Kams Kamanda, Leki Nabino, moi Nabino, Ndeko Nabino, camarade Nabino, frère Nabino dans les Seigneurs, né de nouveau, marié, père de 3 filles. Je suis les chants de l'Éternel, je suis dans le business, je suis un Congolais, des pères et des mères. Donc, je reste à Kinshasa, à la République démocratique du Congo. Je suis ici chez moi à Lemba. En 1993, en 1997, j'ai réalisé le premier album, La Transformation. À 2002, j'ai fait le second, le dernier jour.
À 2013, non, à 2013, je réalise le 3e. Il faut nous apposer à Yangai. 2016, le 4e, Nazanelo Kwanzambe. Et maintenant, à 2021, j'ai sorti à la seconde. Donc, je suis un chrétien, comme vous me voyez là, engagé, bien sûr. Voilà. Merci, frère Kams, pour la présentation. Mais tout est vraiment, frère Kams, abandi musique en Ndengenini. Parce que, tu es moi, on est surtout ceux qui ont kola, azalaka pe na ambition na ye, et ngana ko comme docteur, ngana ko comme avocat, na comme journaliste. Mais frère Kams, directement, s'est plongé dans le monde musical. Je sais pas. Musique en passion wana et où tu la copine n'engeni tout bêta moi le solo moké. Bon, ok, moi dans la famille Nabiso, j'ai eu la chance ya Rosalana ba yaya. D'abord nous sommes une famille chrétienne. Maman Zaki diaconaise, papa Zaki diacre. Donc papa nanga za yende mutanda fongo l'église na 4 heures. Père son âme. Maman Zaki vraiment diaconaise. Et puis, ma grand frère Nabiso, bango nyonso bazaka ba dirigeant. Ya Nabiso liboso ti na ya Nabiso 4e de la famille. Et puis, mutupena pesa kinga gu wana ndako memanga na mapeka tozo ke na ba église na ba paroisse na Michoni. Eza ya Nabiso mibale. Yeni mutando diriger biso azo memanga na mapeka to ke na Michoni. Et au sala ke moi maman leki Nabiso, mususu grand frère mana ye pe azaka dirigeant. Na kepse. À l'époque, ils avaient CFMZ. Et donc, en deux dirigés Koral Mounene, après, vu qu'il y a un peu yemba, zo sepela na ngape kaka et grand frère Nabiso, mana que j'ai sali en passant. Il commençait maintenant, il y a il y a toke na Koral, voilà, c'était comme ça. Et bah, il y a ça tamba sali album na bango, tamba sali orchestre moko boye. Bon, à l'époque là, il y a na musique de la victoire. Il y a na musique de la victoire. On a na chorale suko. Il y a commis déjà. Non, avant que tu aies la musique de la victoire, on a zala qui na chorale. Bango bazo ke yemba peka bongo. Et après, ba osala orchestre liboso. Orchestre liboso ba sala ke zaki corps pour Christ tranquillement. Ils ont masina. Non. Bon, vu que nous sommes ténoristes, a intéressé ngana komo Mbappé na groupe wana. Et après, mon ninga mo ando Mbappé na groupe wana, a bengi ngana to qui travaille na ndako et pas na bango. Là, je parle à frère Guy, grand frère ba Pichou. Tant que ko travaille pas ba frère Guy, Pichou maintenant, petit frère ya frère Guy, ya frère Guy a s'intéresser à se penanga. A bisa frère comme si aka o na groupe na biso. Vous avez un parcours dans le groupe na bango na réconciliation et pas passer Jean no ma place na ngenda kuta mari misam. Tant na bandi ko na groupe wana et grand frère orchestre biso to sala ke Koufi. Akomi ko yemba mbala mo grand frère na biso wana akomo yemba na chapelle de la victoire. Nde ayaki ko benga nga susu na komo yemba pe na chapelle de la victoire. Maintenant, nous avons la chapelle de la victoire, nous avons la réconciliation. Parce que nous avons la sémili qui a en allé mbanassé. Barré ko benga nga suto mo yemba na bango. Donc na koma ko yemba tellement na zaina talent, somme ta sepel na nga fa benga na ke yemba. Bon ba étape wana et yo sala ki na 1995 idée moko yenza mbe inspiré nga na sala disque. Wana sisi pe ba classe nanga. Na bandi ko changer na zandu na moi bénéfice. Vous avez changé? Oui, na vraiment changer pe na zandu. Donc d'abord parcours en ezaki mo mambo belé et na utaki na ndo sa stage na SIP. Mboko ba futa nga na ko mo changer na zandu. Et ba mo changer na zandu. C'est par là que na reçoit ba moyen na ça la premier album en 1997 et bimi en 1997 la transformation maintenant. C'est-à-dire un album on a sangi ça sur ba musicien. Nazui ba leader ya ba groupe wana nyoso na ndo yemba o ba ebi oyemba bien.
Ndi na so ba on a sala groupe na sangisa ba on a sali album on a la transformation na kati oka banzembo lokola ba alléluia papa nkolo na nga Yesu banzembo lokola ba mwana kilikili banzembo lokola ba la transformation banganga nelonga do banzembo ezaki tellement ebele abimi officiellement en 1997 et maintenant musique est comme il y a pression à la maison on commence à parler tout et yango ya kotangate bona ndesko taba pression eleki na 1998 na yoke ista na bandi ba classe na Istandolo j'ai sali tous les ingénieurs mon chef ne tombera jamais donc on a ici ba classe na ista na 2013 maintenant na yo sala d'abord na Istandolo na kei na yo sala album moko na 2002 je crois les derniers jours mais ngaka na ista donc c'est compliqué il y a vraiment dans la classe et 2013 na yo sala il faut nazo na ba frère Moïse Matuta na ba vie de loin ba maman Kalunga et voilà na 2016 na lobaki na yo sala na eloko nzambe et maintenant là toujours bana à la seconde. Vraiment merci frère Cam, c'est parcours vraiment kitoko et je profite aussi de saluer frère Lazare Takasasa, c'est mon papa. Le papa de Krioni, Takasasa, Joël Taka et Christian Taka depuis Belgique. Nous vraiment Mbote Nabino Sika Bozali. Frère Cam, ce parcours vraiment kitoko, mais Eza Nabatu Belé. Il y a des créateurs, il y a des peut-être de l'hôpital, il y a des églises, des alléluia papa. Et bah éviter yonde mutoza cofondateur na ngotol babongo et je sais pas ce qui ça peut moi capé la moko et ils ont ça sous bandeko pensa ba yebaka yo pe et na tawana et c'est ça vraiment ba bonné nyo surtout baza brancher baza rolanda biso c'est net moment ya wenanga nkolo nanga nzambe nanguya mobikisi nanga yo Yesu Masia nkolo kolemba te pona kopambola kangaye hey, kolo kolemba te pona kobikisa ngaya mutuna mukwetuna makina mboka na tata nani oyo wakoki kosalisa ngaye mokote na likolo mokote na seo kaka yo Yesu undimina kokufelanga papa yawe nanga nkolo nanga nzambe nanguya mobikisi nanga yo Yesu Masia kolo kolemba te pona kopambolaka ngaye kolo kolemba te pona kobikisa nga yawe alléluia to leve Jésus likolo na nyonso yonde papa na lola yokumbama alléluia papa kolo nanga Yesu papa yo yokumbama na ekoloso yo mikomisi mobola nzambo yo naso bozui no nyoso na voma yokumbama alléluia papa yokumbama Yesu papa yo yokumbama lelo yo yokumbama lele bisomba mbana Yesu ya Christian mais wana nzembot vraiment wana na 97 demi officiellement et ça reste condé ni mais na je so ezaki des gars le omoni lelo na ebite louange wana nde bato ba ko sakana biso zala emo courant ke to sur na bambonda soki Yesu te le oh bisomba Yesu yo to yembela Yesu na bandenge tu to binela Yesu na papa louange ozoka wana alléluia papa mais na yebite Yesu ozwa lokumu na ndenga ko sakana te vraiment na yebite ya Christian maya miso etanganga ko tsona kanisi vraiment nzembo pena to yebi yango me matana be église et sala kapenza pe et la musa kapenza lisusu moi biloko moko lisusu ya bien lisusu. Merci frère Kams pour nzembo. En tout cas, ils appellent nzembo pe pambola pe bato belé et la moussa pe bato belé. Donc ndé na lo ba beaucoup tu idée zongi pena ke na concert yo to travailler on pe le po ba nzembo yo. Voilà.
Ah, Nzambe na habité vraiment. Merci d'abonner sur vos écoles. On a besoin de comprendre que Zona Frère Cam, c'est lui le fondateur Nzembo et comment ko bini sapé bato belé et comment ko l'amusa bato belé et télémisa bato belé. Alléluia papa, yende penza za moko oyo bimisa Nzembo wana na 97 na yende pena tozobeta masolo lelo. Frère Cam depuis 97 lelo carrière ezokende na bambula boni bando bandi musique. Bon, 97 c'est déjà année la bimisi premier album. Mais moi na bando yemba, je crois na bandi pena s'est lancé dans le monde musical na 1900 je crois en 1989 hein. Qu'est-ce que je dis 98. Oui, na 89 hein. 88 89. Place pena tozo interpréter bayaka bongo, tozo interpréter bayaka nguma senga, tozo interpréter Force Day nazo wana fois na ba 88 89. Donc lelo tout temps la carrière na yo au fité ba vraiment na kende ba 20 quelques en tout cas 20 quelques na 20 quelques wana tant bandi musique ngo tsoko lelo ba difficulté nini oyo rencontrer na carrière musicale na yo. Non, kutana na producteur te. Non, kutana na producteur te et puis ba humiliation ba départ ba musicien le mambo belé quoi. Mambo belé. De sona za yanza metembe na tika kala. Tisuko lenda. On azolenda parce que naza yanzambe. En tout cas. Na kutana ba humiliation au quartier. De ba humiliation vraiment moni pena ke yo zawana me yote peut-être muto akenda ou bien o bazoya mais parcours na yo vraiment épaisé mais yote humiliation na ba confrère na yo ba concert na yo na famille to wapi non na famille ko tuté ba humiliation na ba église to sambela ba humiliation na ba confrère ba humiliation na balabala ba humiliation voilà donc presque na société quoi. Mauvais souvenir nini ya confrère na yo moko tikala nango lelo pena so vandi ndeko nango penza et na carrière nanga penza so rani okolangwa ka toloba bon. Non, je peux pas bayebi bazolandanga bayebi je peux pas parler à la télé mais ils savent bayebi ke bangonde non na ki bango kutu te po bango pe te yesunde bango kutu pete me yesunde mais bayebi na ba réponse na bango na ba boy na boy voilà mais boy no tanga ba kombo na bango non mais c'est important moi je suis un appelé à premier degré ça ne sert pas. Merci frère Cams tozo continuer kaka masolo na biso et parlons maintenant à la seconde ils a album oyo ebimi na 2000 ya Christian omoni avantage eza nini babiso ba kamska mandalelo avant de répondre yo il faut ba comprendre que je suis une école naza école c'est-à-dire ngando zomona nga boye na uta na groupe amutute vous comprenez je suis un appelé il y a premier degré appelé à premier degré baza bato nzambe aponi bango apesi bango mission atie bango vision ba solo la na nzambe ba kota na école nzambe wana ba appelé à premier degré mais bato nyonso ba humilianga baza ba appelé à deuxième degré na ndenge ke ba vision o bango ba sala lelo za ya bango te bazala na ba groupe moko boye peut-être ba kona ngo ba kufa ou bien ba panzana ou bien ba zo ba mayele pa batu moko boye bango nyonso wana baza ba appelé à deuxième degré. Là qui ça na zo expliquer sur ba tu vas comprendre mutunet tu fais papa le moloto lui c'est un appelé à premier degré nzamba benga ki a PC vision nde na simana ye ba appelé à deuxième degré belé balandi vous comprenez parmi bango ba uta na école papa le moloto ezana ba serviteur des serviteurs eza pena ba mauvais serviteur n'école papa le moloto
Franck Moulaja, baza frère Nanga. Lui, c'est un serviteur des serviteurs. Thompson. Serviteur des serviteurs. Vous comprenez? Voilà. Mais parmi les il y a aussi des mauvais serviteurs. Au batou avant, frère, comme ça, avant modalité, tu es un mauvais serviteur. Toi qui me suis, toi. Mais je vous dis. On a featuring. On a featuring. C'est un mauvais serviteur. Nani Openza, alors fréquence, ce qui est bien. Non, les gars, maintenant na école net. Un mauvais serviteur. Oh yo lingo ça dépend featuring. À Boyi. Mais c'est un mauvais serviteur. Donc il y a une école à Papa Mumbaya. Lui, c'est un appelé à premier degré. Parce que babiso ba kamso tout ça ba appelé à premier degré. C'est-à-dire na où une école à Mutute. Il y a un moment ba appelé à premier degré, ba kutana na ba humiliation. Bakuta na ba problème ndenge na ndenge pour ba tu vas comprendre ta vision na ezaka pour ba tu vas comprendre ba vision ba premier ba appeler à premier degré à la passe. Mais sinon on est là. Maintenant tous on a la question na yo question ezaki sur seconde chance à la seconde l'album les autres se comportaient bien par la grâce de Dieu. Ya on a vu ça ba tunabi biso to travaillera pour na succès biso tu travailleras jamais pour na succès parce que Mouto a réussi ça. Mais là déjà succès. So Moutoyo a réussi ça à Zoluka a diembe la succès. So diembe la succès parce que Bible Zoroba voici mon serviteur prospérera, il montera, il sera très haut placé. Moutoyo a très haut placé. C'est-à-dire Aleki voici mon serviteur prospérera, il montera et il sera très haut placé. Et en Nzamba Zoroba souci na ezaka katoza na succès mais tout réussir. Donc, tant que tu as réussi, c'est-à-dire à engloutir succès. Aujourd'hui, on a Christian, les appeler à premier degré. Merci, appeler à premier degré. Mais il y a un peu de vendi au Sotala, album et marché. Aux hommes on que frère comme yomo copé que moi lanterne moko ezali parce que médiaté promotion té alors tout total banzembo za na 4 album wana et ça banzembo moko baloyembo moko ya kitoko mais to ebité kaka pona ki premier degré ndé ya ngonde ezo kanga makamu susu to ne frère comme to me kana koloba je dois laisser le temps au temps bon mais super daté belé moi ngana sali musala nazo arrosé tikali nzamba kolisa nga nazana makasité ya kokata bilanga kolona kolisa pe ko arrosé non muto kolisa kezanzam azanzam biso nazo arrosé. Combien de titres dans la seconde? 11 titres. 11 titres. Maintenant 11 titres na papa. Surtout tout le monde a la promotion et ça peut-être tout le monde a nzembo moko onde que zo défilé ata yo moko zambongo belé. Promotion Zambongo Belé, l'album on a la salle je crois 4 vidéos sur 5 vidéos. Les restes dans la salle vidéo. Comme ça la vidéo c'est beaucoup d'argent. Voilà. Oscar pour producteur Azate tonné. Cause pour producteur Azate. Il y a un musalo les un producteur réunion quoi manka. Et ça n'enze mbomo na katsu wana po yembi ngomba. Le sambo Ngomba, voilà. Et ça c'est mon petit toko. Et pourquoi le sambo Ngomba? Est-ce que bateau ba mataka Ngomba nde bangonde ba soka ba résister à malamu to le sambo isaka kana Ngomba fréquence. OK, au moni moi je suis un lévite. Tant aux expliquer banzembo yango ba kongo ba lo banzembo eza nzembo te. Nzembo eza message ezobima na moto na monoko moto azobimisa. Biso tozo expliquer ngomba lokola prière lokola ngomba. C'est-à-dire étymologiquement parlant na subasmoto bana ebandeli lo sambo eza ngomba. Moto yo azana lo sambo azana sommet. Mais moto azana sommet azana prière. C'est-à-dire la prière il y a un moment ndenge zawana moto azana prière il est au sommet. Or sommet est lié très haut.
Ils ont lié au. Lié wana. Ce qui aux na prière, c'est-à-dire aux awana. Mais comme on s'attend sur mati, dans un étage, sur mati na ngomba, sur mati na montagne, yo zoloba, le sambote. O na kendaki na mangengenge. Na ke luzizi la. Na ke campus. C'est-à-dire au ke na ngomba. Mais na po ngomba ngwe comme le sambo, c'est-à-dire faut kende ko sambela. Différence c'est ça entre montagne na prière. Prière, il y a un mot de Jésus en montagne. Ça dit, tant que vous avez la prière, que vous avez zizi là, que vous avez te pose déjà la montagne, pose la prière. Il y a un mot en Israël, tu as une chambre haute. Le sacrificateur matin la chambre haute, na yazo sambela. Et ça qui ngoma mangé ngete. Tu le bite, tu vas kenda bango mate parce que la plupart bango mango ça site catholique. La CNPPT. Et ça va site ya catholique. Net bangenge za site ba catholique et la cité que au monde na mwanzete na kengomba na ke non wana za ba ozo sala wana na yebite ya ngomona biso kala to zalaka soto uti retraite ya na ba biloko moko boye neti oza saint neti nini wana ba distraction. Vraiment fidèle internaute, alors nous allons écouter un peu un petit morceau là. Il y a le Sambo Ndengomba pour que ECP ça vraiment le docteur Christian Kakula ou Aza branché par Zoan Dabiso. ECP ça vraiment mon vieux Papi Bilama depuis Matadi et ECP ça peut Mingi Mingi Penza papa José Yungu hein mon thème il y a maman Rose la patronne depuis Nouvelle-Zélande. ECP ça peut vraiment abonner surtout à DKM Flash Télévision. Le Sambo Ndengomba. Buya tomata na ngomba tokota na ngambo ya monguna tobotula nyonso azwa tokende kogumba melanko. C'est-à-dire ba égyptien tant ba botoli ba biloko ya bana Israël ba or ba diamant ba cuivre ba nyonso wana. Mais non tango Moïse a délivré Israël, ne place pas botola qui biloko nyonso. O ba égyptien, ba botola ba israélite. Ba botolian, mais cette fois-là, o ba kende ko adorer na nzam. Yango muto azana présence en nzam. Muto ana vie de prière. Muto vie na eza prière. Azana force wana ya kokota na ngamba banguna. Kobotola santé na ye kobotola ba voyage na yo monguna kanga kobotola mabala kobotola bana parce que des fois monguna yaka pour renverser hôtel a renverser ba vie na biso maintenant muto azana présence ensemble azana force wana ya kokota na ngamba banguna pour botola ono so monguna so voilà dans la seconde ba featuring pezali to sala ki 3 featuring mais je crois 2 tout ça qui ngana ya Patrice Ngoy Musoko le Sambo Ndengomba et puis na sala ki Nzamba Bilembo na frère na Irlich Matondo. OK bon bazalaki facile pour Zobango net ba frère Patrice azana calendrier na ye tant qu'on qui a intéressé voilà par la grâce de Dieu vraiment. Parce qu'il y a Patrice, il y a facilité. Hein? Il y a Patrice, il y a un calendrier kilo, il y a Matou Samuel. Parce qu'il y a un calendrier kilo, mais par la grâce de Dieu, nous avons permis qu'il y ait tout ça. Mais frère, comme tout cela, nous avons dit que Camboyo, frère Nayo, Balobi osa vraiment attaché Mingina Bangote. Frère. Bon, tout ça pour la télévision, le bagui, Dehem Tobombi. Osa un peu réservé, orgueilleux, je ne sais pas, ceux qui nous abondent. Orgueil, peu sous. Non, orgueil. Ah, bon, on a habité ma frère, on a joué frère, on a c'est un frère comme ce orgueilleux. Est-ce que biso tout d'abord tout ça, Nzambe pour tous à la biso tout, et comme alors, non, biso toi, ça, Nzambe, toi, ta musiquité. Oui, ça, photo kutanara, chaque jeudi, tu as place, non. Il faut quand même tous à discipliner, tous à responsable. Parmi mes frères, nous avons un frère qui a un bureau dernièrement.
Frère Moïse Matuta. Nagenda otali na bureau na ye. Na otala naza na message ya Patrice abenga avant-hier. Comme si nous sommes en athée, nous sommes en athée, les cas et tout et tout. Avant-hier, nous avons la grand frère nanga. Voilà, donc, et puis dernièrement, passé l'ouvre, il y a une invitation. Bon, on a habité frère Rosolo Banane. Mais relation on a ba ndeko na les autres années. Très bien. Mais ceux qui n'ont pas de relation bien te ba luka ngate, to na luka bangote. Ta ba relation bien makasi. Mais pire yona. Nza opena obeta te na frère na mission chrétienne. Pire opena zala pena na yo penza donc 4 ne toloba. Même bangonde bazana pe bana ba pire te. Toza ba frère, est-ce que ba frère ba koza ba pire? Pire élection. Donc pena 4 na ngane toloba na terme wana. Na bena na muto mambe belé na koza na muto katite. Muto kati mwasi nanga. Et puis bango pende bazana ba na ebite so bana bato bakati so bazaka na ki ba pire. Mbele ba kolia ba ninga ba mbongo nde ba lia bongo te. Ah oui? Que cop pene monani pena bo ba yemba net ba yembela IGF akezwa abengi ndeko ne mo azala na ba sanku so yemba ku tutia ya azala ta figurant. Est-ce que bana ba pire? Oui, ngabu na loba ina be mission bo fona lobela bango ba esprit mabe bango tunde bazana. Nazo ebsao ba esprit mabe. Batu nyonso bango babengaka soki bazwi kopa mbongo bayo koyemba. Batu wana tomona bango pete bayemba kasu ba misuku bayemba kasu te. Bakoma ba pasteur. Moment na journaliste moko bo ayebi koyemba ta yemba ka pete azo déclarer mbongo. Ona kanda ka po associer yo pete tone. Kasi lo repesa nga kutu ba associer nga ba associer nga te mbongo nga kuna leki bango na mbongo. Nazo expliquer le lo foyeba. Oh résidence nanga nazo expliquer oh ya résidence nanga na locataire te. Mabele nanga. Mais faut batika besprit wana. So ikopa mbongo monani na ba frère na bangwana kutu ba yemba ka pete ba bengi bango ba msuba uti Lubumbashi ba msuba uti Mbujimai ba msuba uti Kikwiti ba msuba Congo ba yeba kotika po bazo ba $1000. Bazo ka ba $1000 ba frère lokoso. Au moins, on peut aller mbongo après ba bandi ko swana bango na bango. Mais so ba bengo pe o fait partir au Kenya. Mais na ko kende ko za mbongo fona liat. Pona mbongo na ko lia parce que za mbongo mboka. Est-ce que ba mbongo na bango? Na so ba benga na ke na ko lia mbongo mais nga ba benga nga parce que ba mona nga na zo sala musala. Mais bandeko na bango ba zo benga na ba yemba kapi. Poka mbongo ko ina maboko na yo. Mais on expliquer vraiment comme ça. Ba faut ba frère mon robot. Faut porta ba onde na TV bu. Te porta ta kombo ta de na fou frère. Ah ya na porta ba onde na ko tanga ba kombo na bango te. Na ko tanga ba kombo na bango te. Baza ba lokoso na tanga ba kombo na bango te. Bo kama boye na et puis net nga pena kala mingi te na yebisa pena président il faut na longo na AMCC. Na kolongwa pena na groupe wana AMCC na koyebisa président parce que na AMCC et komakaka ba komaka ko tcha ba fiche ya ba concert ba komaka ko tcha ba programme ba prière ba koma mais soki makama mbongo jamais ba komaka na AMCC. Mais je te dis yango dide mayemba jour na tana yebisa silika mabe asilika fort parce que batnet ba dide mayemba ba bato ba nyokwa mina AMCC wana makama mbongo au moins émission zwango chango na AMCC de soko silicite ndelanga ngona chango na groupe AMCC makama mbongo jamais bataka na groupe AMCC AMCC ko makaka ba réunion moko boye bango kutu ba yaka na bango ba réunion ngote ba kuma ochaka ba fiche ya ba nini ya ba concert ba boye mais soki makama mbongo communiquer ya mbongo ya ngomona pe bato yaka su ba réunion te. Parce que communiquer à mbongo bataka na AMCCT. Kaka ba réunion, tolingi to sala boye, tolingi to sala boboke boye 8 personnes. Mais en attendant ba liaka ba mbongo na CC. Ba fo batu mo boye. Pesa nga mission na ko chango na AMCC nde na lo ba boye. Ba longola nga na AMCC. Vraiment frère comme trop fâché. Oh. Olongona. Ba longola nga c'est parce que on a mon normal te. Mais nazo lo ba na Christian, nazo ba no mission ko kata ngote. C'est pourquoi dans AMCC, le groupe de AMCC, bah tchakaka, bah fiche, bah concert, bah boue. Mais ma maman va bête à lui solo dans AMCC. Au kaka, bah ça na studio, bah suba ndeko na bango, bah tout le monde bah yemba sur bah 1800 bah chanter antiquité, bah comment suba nzembote, ndé bah comment vendre dans bah lier bah bon AMCC. Mais tout ça est ça cause nango est nani. Qui peut arranger ça? Cause nango est ça yé mutazo yo kanga. Yé mon nani ne bata kombo. Kaka yé. Yé kaka yé. Yé mutazo la nanga yé.
Ah oui? Natangai. Tanga kombo. Yé kaka. Natangai. Tanga yé toi na TV. Maintenant explique. La bombi nangai. Wana explique yo. La bombi nangai. Ça c'est le panga père na bino. Oh. Oui na lo bana yo yo mto la nanga. Am c'est le panga papa na bino te. Mais quand même personne peut continuer bino. Mutasala MCC eza papa Mumbaya. Asala ngo poto banda ko régler ba makambo ba musicien tout et tout et tout. Yo na muto na mon net boza na mon problème hein frère comme ça. Nga mutasala MCC. Pour depuis ça la place wana ça la pe kana boyo na ye. Président MCC que je respecte beaucoup mon grand frère. Il y a Patrice Ngoyi Musoko, président MCC. Hier azala kutu na ucho ebiso kya buto tindela nga ba message awa nako cha ba message ya. Mais je m'adresse pas à lui. C'est pour ça que s'adresser na nani. Na s'adresser na yé mutu o abenga ka ba master na yé. Yengona na yo na moni guerre ici là le lote. Ça makamba salite akenda ko benga ba ndeko ne ba yemba ka sute ba ko yemba na musique na makambo ya ba nini pona mbongo. Oui, nako sepela na été. Amwana mabe. Depuis que benga ko panzi wana te yo na yepesa mona pesa randwe banda. Pourquoi ne peut pas répéter autant makam? On a bon on tanga kombo no tanga na kombo te. Kombo na parce que faut tika comportement. Faut peut-être tanga kombo na pour tika comportement na. Ya comportement mabe. Do ya ça ko passe. Te yekutu te yekutu te. Ya sanga passe ndendie mutu amuke. Ah oui. Amuke pa na. Makasi. Nalo banaot amuke fort. Fidèle internaute, tu continues vraiment ma soulon l'abisso, na frère comme c'est Kamanda et lelo conflit eza lelo entre ba frère na ba frère. Conflit exacté mais batika ndeko lia ba mbongo. Batika ko lia ba mbongo na sima mikongo batu. Parce que bino batu balingi baloba te pourquoi? Parce que na lobi na bimem poli. Na batu na biso to yemba kité. Pour par exemple nga na yemba kité, na oki ba bisinga comme ça zaka jana ba mbongo na yo moniteur to nga banda kwa étage bona bobo benga ye abo ba accélérer ba mbongo. Kaka ndenga loba nde batongi. Ndenge ba yako yebisanga pe na ba petit na nga bala kunati. Ba ko yebisanga el basala ki Congo ini. Ba yebisanga vieux ta mutalobaki ba benga yo te po yo zaka na mbongo zana ba carbo na boye ezaki ngandi. Ngandi wana nani? Tu na kotanga kombo na ete. Turo pe susu ya ba yemba nzembo awa kaka ye mutonga na bisa bino kamsa zana ba mbongo na bo bengela nini. Sikoyo nanga na yemba kite ponga na mbongo déjà ngo ba boya ko benganga. Na mwana bana mayo ba yemba ki ba meli bango ba mbongo. Et c'est ça normal. De biso tu ndenge moko ba gimalela. Souci hein. Papa Christian. Est-ce que Magambo vraiment yozolo ba vraiment surtout to landela ngo penza ils vraiment la normale la normal tonde. Tout ça micro na otambusa na bato ba yemba ki nzembo na zolo ba dernièrement o ba kaboli ba mbongo. Na ba master ba molela ba mbongo ni na pesi so ba miette boye na boye. Ezala raté. Musalo pena comme ça zo sana mboko. Ba ko zapaka colère na bango. Mais so la pena ça la ranzambe. Hein? Il peut sola bien aïe. Yamona. So soli peut bien peut-être à l'ogiso peut à l'ofonglo peut à couloir à porte. Omoni zana explique omoni souris. Azaswa na kata bocal. Azolia loso. Loso esani. E kitati. Souris na kata ya bocal azolia ba loso ekitakat. Aya se retrouver comme na mbuma suka. Mais moya sauter mata bocal et kozalate nde place ba bomanga souris. En tout cas, c'est très profond, Eloko. C'est très profond. Vraiment, tous ceux qui ne l'ont témoigné sérieusement vers la fin de notre émission. En tout cas, frère Kam, c'est vraiment très fâché, Lelo, très fâché, Penza. Et frère Bobongissa Penza pour que nous surtout Ezala. Malam. Nous fâché contre bateau, Balia Bambon, on a simami Kongo Batou. Balia Bambon, on a simami Kongo Batou. Yana Balinsuko, Batumsu Bazo reconnaître Bangote. Bazo benga bandeko na bango bayemba ka kutu sute. Basala banzembo et puis bazelaka banzembo masanga. Ah oui? Bazelaka soyo ki mwanzembo alisanga nde baye. Non, mais bango moko rien. Ba misi antiquité. Mama nanga nzambe mabe koti. Kande na lobi bon. Merci, fidèle internaute. Là, je salue Christopher Mokisho depuis Luanda, Angola, au Père Zolanda Bisso, à ce net moment. Parlons événement aux Okobongissa. Il y a le 19 juin à la seconde. Ils appellent le tableau de ma vie.
waso na zongi pour expliquer ba nzambe no so bazo na biso de partout na la ina kanda pour makambo bazo sala ti so ba compter 2 3 4 5 ba biso photos ala mais so tozo zala raté to ando lo bara mabe parce que même non seulement là mais ana batumsu ba yemba ki bazo mela bango ka bambo na yoka ki bango bazo swana bango na bango mususa lobi je vous désavoue bino ba frère yo ba frère yo bino ba frère bino ba jouer o ba frère mi ba mbongo les jouets mi ba mbongo tanda zotala na beto ka Frère Kams le 19 juin Louis Mabé non je ça oté donc Louis Mabé le 19 juin tous en Apocalypse 22 l'entrée est libre mais tout me m'a quelque chose parce que les actions humanitaires Suzanne moi pantalon ketchakala et tout il y a un moment bah sani moi bilamba tropé ça peut babola moi quelque chose donc l'entrée est libre mais tous en été comme ma enveloppe pour tout soutenir Moussala Nzambe de tous en Apocalypse 22 tout bien un tableau il y a vie les tableaux de ma vie une fois mutuloko la Anne nako maman ya Samuel anda okende na silo lokola momesano mais mukolo azwa ki tableau na ya tandeli Nzambe nde mukolo Nzambe aki kwa agir c'est-à-dire na solo bana bato ba na biso le 19 toya ko yebisa Nzambe o ya sali po Nzambe asala o eza posa mitema na biso c'est-à-dire toya poto inventer Nzambe toya poto glorifier Nzambe toya po nalobanini to pesa Nzambe bilingi po Nzambe pesa biso bilingi voilà Nzambe bongaka fona nuye kitine ningana avant sopela ye so kitine ningana te obi maman de fois chocolat et pourquoi tu as événement pendant Pentecôte? Oui, pendant Pentecôte c'est parce que tout d'abord il faut comprendre Pentecôte et l'accès au moni na parcours à Yesu na kibu Yesu na ye ba activité lokola ba Pentecôte eza ba activité moko toko zapangote ya mwana Nzambe déjà ce qui a vivre Pentecôte a vini fois la pentecôtiser ya moto lito tchango na moment ya Pentecôte voilà. Merci frère Kams to ka bonuka question suka to te komona moto moko to ko pela dernièrement wa entre le pasteur frère Moïse Mbiye na Michael Mbaye ujija ke lokwa na ndeni selon yo le 19 juin toi na concert à Munene le 19 juin pas to lobelongo déjà tous on a une question s'il vous plaît répondez-moi à la question c'est actualité et ça le solo nga yambi le poto beta to beta et c'est événement et le kaki entre des frères parce que le rankin les anon je pense que bayokani déjà les anciens testaments c'est-à-dire Ancien Testament fallait Nzambe azwa Israël lokola une nation physique pour expliquer sur la surnaturel. Waneza ba nation physique. Wana ozolo ba wana. Sur la surnaturel eza le 19 juin. Wana to lobela biso ngote. Mais to lobela ngo eza ba biloko kala, eza ba Ancien Testament c'est déjà. Comment que on ndengeni na teleka ki eza déjà. Comment on a nini? Événement wana wana et ça qui événement. Mais frère Christian, obe yo ya luka makambu na micro na yo ya. Ils ont ba question papa. Siko na makambu wana nyonso wana bénéfice église ezaki nini? Bénéfice église ezaki na makambu wana. Ezali ba pourquoi nazo boya kolobela ngo po eza ba makambu vraiment personnel. Ba makambu nyonso banda kolobela na ezali makambu personnel. On se comprend? So ngande na bonanda kunanga so na lemi kate na ti ya mulutu. Ti ezanga miliki na tongo fona ya na banda so nsande komo. Non. Wana eza ba antiquité. C'est-à-dire pour nanga na zo monango eza ba combat ya David na Goliath. Eza ko lisolo te. Papa, actualité ça le 19 juin. N'Apocalypse 22. Toya yemba banzembo sika banzembo sikeza wana banzembo. Yawe nandimi koumela na sama kolona yo kosala se mukano na yo. Pona yeba yo malamu. Enseigne-moi tes lois, conduis-moi dans tes voies,
pona salela yo malamu pe pona loba bien na tina na yo baktualité ya mwana yo moto makasi yo bundela ngai avocat kotela ngai baktualité banzembo asika non wana ya makambo kala vraiment mes internautes comme les autres vraiment na suka na éviter mot de la fin na yo ni no ko loba na peuple de Dieu na banda ko no baldi biso fait okuta na biso nyonso bana Kinshasa bana ya Bakongo baya bana Bukanga lonzo bato Brazzaville bato mbanda keza musika te baya le 19 ces anon bana poto pe baza pe bana poto bozalia wa ebele bana poto bozalia wa to bengisi bino na concert bana poto boyaki na ba nyuf ba soulier mususu to somba ya ba solde ba chemise mususu ye nango po ya na ba famille mususu bazaka o mono memele chemise mo ba siliki ya bwaki abina kozango te biloko kalakalo bana ya bato Chine ba ya nango ba biloko ndengo na boya nango basoulier ya kala omono memelaki papa leki costume ro bimibe muke papa leki asiliki abiyo na koloka yo yaka na on apocalypse comme ça to bondela pona ngo to pesa batu o bazana posa na bana poto na bengisi bitu bozali awe belé batu ba uti ba Canada ba uti ba France ba uti ba Belgique ba uti États-Unis ils sont ici à Kinshasa. Je vous invite, moi, votre frère Kamska Manda, l'homme de Alas Seconde, l'homme de Tete Telesta, l'homme de Ifonazo, l'homme de Alas, l'homme de Nane Lokwanzambe. Je vous invite, c'est dimanche 19 juin sur le boulevard Lumumba, quartier 1 à Massina, dans la salle d'Apocalypse 22. C'est un hôtel qui est connu, hôtel à Papa Nabiso Bienvenue, Kamba. Venez là-bas, tout quoi adorer. C'est une journée unique, de 15h à 19h. L'entrée est réellement libre. Donc, bana poto tozo c'est la bino, ba sala nzambe aminene tozo c'est la bino, bana nzambe tozo c'est la bino, ba yembi nyonso, mangomba nyonso to poni mangomba te. Osambe na armée di salut tout ya ka catholique to bengisi bino. Mukolwango boya to sanjola nzambe, to kumisa nzambe. Et puis to yamba sunze mona biso na alléluia papa nkolo na nga Yesu. Yokumba malelo yo, yokumba maya we na ngai, yokumba malelo yo. Ah, to yamba vraiment. Quelques dédicaces que ça de ko balandio. Ah bah dédicace on batongo to bois ka mama banga ba sola raté. Faut comme pour le capili solo be. Ba sola. Ba sola yo. Ba sola raté. Na zo biso solo. O boko lo mututé. Te na bois ka mututé. Na benska ba tuto kuta le 10. Mais ça na frère moko te kuna bossa ni kutu. Papa José Yungo na Nouvelle-Zélande. Azam moko. José atindelenga mo eloko yo yango. Oh. Pour moi, on a bois qui est logo. On boit comme tout est pour na ebi ba solo la. Mo so bois qui est en solo là. Tant ka komone ka papa José ayebi yo pa yeba yo. Ah papa José Yungu. Ah papa José. Papa José, papa José na concert le 19. Benga na numéro na ngamungo po omoni sol, bomoni ba numéro ezala na ba télévision papa. Eza makambo belé benga na numéro na ngamungo. Wana mutu na ngaya. Moi 300 balles ego ya moi 500 balles 089 plus 243 89 77 194 79 plus 243 89 77 194 79. Papa José arosa la pemo makambo na boaki pe mwana nanga Junior Aigle azana France Aigle Junior papa azana Bitumba le 19 na Zozela hein Junior na Zozela na boaki sumwa nanga Giami Mukidi azana France wana bana o yanga Giami papa azana Bitumba le 19 juin na Zozela nazo boaka famille famille Fungula ba onyoso ba famille Fungula ba Deborah ba Julie Citron ba beau-frère André ba zebele bazana poto nga beau-frère na bino ngande ko na bino nazana Bitumba le 19 nazo zela bino na ben nazo na boaki susu ba Fabrice Benji Fabrice bango baza awa na ninya na mboko yao na awa na Brésil donc nazo zela Fabrice nga nazo zela na ndule et 19 bana ngwanzu nana ngona boaki te ba petit nanga ba andi bino nazo c'est là quelque chose hein petit ngana na ndule do batunyo sa sud batunyo sa poto o ba ebi frère Kamska Manda na ba ona tangité Mireille aux en à Paris viens à yo ya boga monde na bendelo mande venons à boga na Bitumba le 19 voilà na osé là quelque chose na sona boaki te bango baloba rave boaka bisote na ngana boaka binote me bobiki ya na ozela tikete nzamba bolingo amona bino. Merci frère Kams, merci Ndongo Yambinga na résidence na yo pour passer cette émission.
Merci à Christian. Au moins, une résidence en Ondaine. Ah, ça va. Par rapport à Batunaou, il y a succès au monde en Ondaine. Ah, papa. Ma caméra. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de passer cette très belle émission avec le frère Kams Kamanda, l'homme à la seconde, l'homme il faut Zoa, hein? Il faut na Zoa, l'homme Bogar Nabino quoi, Bogar Nabino. En tout cas, merci Nabino, c'est tout vraiment Boulandi Bisso, papa José Yungu, na Nouvelle-Zélande, maman Rose la patrona. Dandi Mwalungu na France, pour soutenir le frère Kams, c'est que ça l'a bien. Yannick Wamba na Belgique, na Canada, frère Kams pe yeyo, na zana bino na ye, et pour soutenir ye. Et là mangala mosa pembe na peso bambote na yo, na Florence Kentucky, na ISA, là je vois Nathalie Mbala, motema ya Giscardo, Yanfou, na peso pe bambote na yo. Merci aussi à la grande équipe technique qui m'a tenu compagnie, Dem Vision, hein, mon mobile au Penza, commissaire frère Kams 5 sur 5 depuis Banda Kunabino, mon patron David Kanyama, un grand merci pour tout. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Bye bye.